Ndaka basusu baroba basusu batonga ye basusu bakana biso wana sika nazana angola tango toleka kana boseki kuna biso bana mbandaka solo tozaka mpenza bato moko te yo tiko koloba tete ngai lumbuto na dhabu dada ya mpenza siko nazo lingala fina miso ne bamenga siko sala ba miso na fe ya kitoko mamenga siko tala biso je tumbo te ya dada penda mota ko ba mpe zo linga bena koma lokwa mamenga maiza na ko lo ba mpe lingina koma belo kwa mamenga bana ngai za tempo omoni oyo jo mona oyo za mere moko boye azana makambo mpo ndongo mona ka Nicole bisisa wana Nicole Bisisa azana ya Félicien Yoko moye motaka bola bango yarite boyoko ka. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. C'est toi. L'avantage de la spiritualité, c'est que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. Accepte d'écouter cette bague que je place à ton doigt. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas négliger, mesdames et messieurs. C'est l'expression et l'impression. Vous savez, à chaque fois que tu peux apparaître devant les gens, ce sont les premières impressions qui restent. Quelle est l'impression que les gens gardent? Boutique d'habillement, exemple à suivre. Poto na poto, chez Odilo Mapouya. C'est vrai que la vie ne fait pas le moine, mais on reconnaît les moines par leur accoutrement. Nous sommes petit bouillé. Nous sommes à 24. La croisement de la direction Cambiana venu par exemple à suivre. Exemple boutique. Collection à collection, nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames, messieurs, voici la solution. Odilon Mapouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilon Mapouya. Alain Nele, il y a un à dire. Odilon Mapouya. Odilon Mapouya. Merci beaucoup de partout où vous nous suivez. Nous sommes sur Nouvelle Tendance Télévision. Merci à tous les abonnés de Dada International TV. Abonnez-vous massivement sur Dada International TV. Merci à vous tous qui aiment aussi dans cette émission La Couronne avec Dada International, à hasard de la presse. Kambongo, il y a Mamkolo Morote, Maman Mukunzi. Ah bon, mais ça n'a aucun cas. Le plaisir est pour moi de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission La Couronne. Et c'est on a appelé à la lisou makasi parce que ce boye biso na semi micro c'est que ils en a mutu mo za pembeni mutu za le temps de cortiquer na émission. Merci beaucoup na ba fanatique nyos palinga théâtre. Bonne fête na ba maman nyonso parce que tous en a moi et Max, moi de la femme. Bonne fête na ba maman nyonso mbutama ila mon ba nyonso mbutama na Max y compris ma petite sœur Princilia Kanda Kanda. Ba mes condoléances pe na ba nyonso bazolila partout dans le monde entier. Nzamba pe Sabino Makasi, mes condoléances na Madombunga ou akufeli novenae. Donc je suis de cœur avec toi Madombunga ya futungo mes condoléances. Nzamba pe Sabino Makasi, c'est pas facile akufela mwana oyo. Na ba âge ba 15 ans na mokilo na ba pasi oyo. Donc lelo na sepele na yamba o aza artiste et comédienne Marie-Jeanne Boulel. Ils ont pas liboso na ngana yamba na émission, mais je sais qu'on aura plein de temps au solo là, kosimba. Le la maman, le la jeune fille, le la tante, yaya pe ya balé qui na sepele tout solennel lelo Marie-Jeanne Boulel. Boni Marie-Jeanne Boulel. Bien Dada International. Pour nani Marie-Jeanne Boulel. Parce que naza Marie-Jeanne Boulel abanga kitumba ta bundaka motaka. Ouais. Marie-Jeanne Boulel. Batamo sala succès na bakina ouais. Ils allaient nzemba fali pour me te accompagner yo, tu ezaki ka le savoir na yo.
Bon, ezaki le savoir nanga moko parce que ça te que batamo na sala succès pour na continuer ko sala. C'est na bakine. Ah, na bakine. Ah oui, Simba Kinshasa et puis ngape na Simba nanga Kinshasa. Simba Poto, na Simba Brazzaville, Angola, partout, Océanie, Australie, partout na Simba. Ça te fait comment lelo batunyo so lo bela Marie-Jeanne Bololé? Maman Marie-Jeanne Bololé, à un moment donné, vent et aki, maman Kalunga, maman Epela, bazali tolongoli bangote. Mais le lot comme koto Marie-Jeanne, ok, boy maman Marie-Jeanne, simplicité, kosolo la bien, to mon sala na ondezo sala ki, oza la solliciter partout. Oh, merci beaucoup Dada International, mais eza simplicité na kosola bien na batu parce que si nous bandons sur la bien abatute ndi lelo pe kutinga na travail na chegete na si depo yaki kutinga na travail na chege pour na ninga pe ko travailler te mais na travail parce que chega mutunanga buibu ya za mutunanga batunyoso ba travail na top vision ba batunanga voilà pourquoi naza. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand il y a mes condoléances à la famille Mbunga partout donc auto père dans moi là-bas en Italie. Brusque moi na koufi donc mes condoléances penza na ma chérie sois forte ça va passer nza même taper ça kaye mutazui donc gloire ezongela kaye mukonde na lobai to sala Marie-Jeanne Bololé yede mtuto zo temps pena ya solo la lelo penza to bana Marie-Jeanne très bien parce que Marie-Jeanne na biki oza actrice lokola batunyo so tu ai ya ko passer dans ba groupe théâtral mususu mais ngai na ibara et pas président Baptiste Fiston que je salue à passant déplacement na yaka ko découvrir Marie-Jeanne Bololé peut-être il y a un parcours oyo au salaka to ebimisa kayote ti lelo ekomi na nzonzi so ko relater biso mama nem. Oh, merci beaucoup Dada International. Marie-Jeanne Bololé na bandi théâtre et pas ya papa Jo Belfi le roi de Musuku na 1000 solutions na pesi bango mbote papa Jo na Brazzaville na mboka ya ezonvolopeki hein na mboka ya Tintin hein, donc na pesi papa Jo Belfi le roi de Musuku mbote et puis 1000 solutions 1000 solutions Mutangulu ouais zo évolué na Lufu na PCP Bambote dans la bandi théâtre kuna après na ekokuma na groupe Eco Théâtre ya Papa Ngobila de fin Ngobila pour ba travailler qui na président Willy Mambu na Pesio Mbote na Zena la guerrière ba travailler na Eric Bang Papa Ngobila wa tika biso alors ya Koufi nde na komina groupe Elonga ya président nga Christian Petit na PCP Bambote hein Elodie Sakuba gros bisous na yo le président Christian Petit peu groupe ango salut nécessité donc le loyo nazana figure de star ya Papouche hein président Fiston Baptiste Andu que wana ndé place pendant nazali ti le na figure de star de mon papa président Baptiste moi na maman Charlotte Nduki ya tite mabaya donc naza wana patience samangwa naza ay papa. Trop de tournage, sollicité, tu te fais comment na ba répétition na bino ya groupe, na ba programme na bino na tournage ya groupe na bino et puis na ba nzonzo mikabolande. Dada International na meka vraiment ko mikabolaka bongo parce que wana zandaku. Donc moi na jamais ko tika ndaku pona ba voisin donc mais tellement moi na koli pour luko kende ko luka na ndenge na yo mais moboko otobenga fondement ils ont des figures de stars donc na sala ka de mon mieux pour que même papa Siliki mais azama na kanda makasite pour le moko yebi moi na koli a mekandeni ya koluka a mekandeni nino na sala boypo na sukali ya sepela na sala boypo Freddy Dos Santos a sepela donc to mikaka kale mozi pa uzananda kule mo pour que luka pour ce musale bengi mo boya ouais. OK. Marie-Jeanne Bololé modèle na yo na théâtre zaranyani. Modèle na théâtre nande na komi Marie-Jeanne Bololé eza donc vous avez déjà la parole sur le besoin de jouer jeune fille oui na bando jouer jeune fille modèle nangeza ki lipati vraiment dans la côté na ba maman modèle nanga vraiment avant na kota ba maman nande ko envier maminga mama Lomboto donc bango vraiment de mama Bomengo
donc ba maman on azaki convier bango wana maman epela maman Soukali, si je peux oublier ça, maman Soukali pe aluba lokola. Mais moni mutu na mutu azana mutu na ye. Bango tout baza ba maman. Donc à vrai dire bango tout ba maman bando sa ba rôle na bango. Mais nga sikoyo nande ko envier mamenga mama Lomboto à l'époque dans un moment quel sumakasi donc mama Bomengo. Donc maman vraiment c'est na tala penda hein donc maman j'ai tout yenga. Donc bando salanga bien. Na mungala meneba te ke njo na saba tonalité menendo sepela na ye, na sepela maman Lomboto, ma Bomengo n'en parlons même pas. Donc bando sepela bangwana po o lo baka to linga batu nyoso, ba força kate, ba força na tuté. Nando sepela bango tu ba théâtre ba mame pela banani bazo sala ba théâtre nando sepela bango mais batonga vraiment nando ko sepela makasi na babilo bando sala ezaki bango wana. Comment jouer bongo, tu te dis quoi en toi que au p sera pende bando sepela na bango. Et amour en toi tango jouer lo baki na mimoni e nga na mimoni Lomboto parce que bato belé balo baki yo joua mingi lo kwa mama epela. Bon wana na yebite so conception na obe ba yebisa yo mais na yebi bato belé balo bananga ki nazala na kenda na bakisa mo lo kwa mama Lomboto. Singa moto mona ko mama Lomboto we moto mona mamenga donc ozozo conception ba image mamenga mama Lomboto donc voilà. Mais na yebite so na kenda lo kwa mama epela. Bon, tout ça la rôle à Bamongo. Tout ça la rôle à Bamongo. Oui, ton étoile les occultes quand même. Maman Seka, ma grande soeur chérie que je salue donc. Maman Seka, bon séjour en Chine donc. Yonde makambo Maman Seka. Donc mais en tout cas, batumi baluba qui nazana mon babilo comme Lomboto. Jeune fille que tu es, n'habite aux maman. Joyeux anniversaire, mon anniversaire, toi les cacalatés. Anniversaire, mon anniversaire, les cacalatés. Mais on a une jeune fille, idéwana, Yerusala qui maman ka pour bande convier, to pour bande ko sebela na ba mama yenga to ba doyen non. Yango pesa yo posa utaka ba makala wana, o se makiaka, langage changé, forme na yo, façon de parler et changer. Non, moni dada l'heure nazaki avant banao sa babilo kwana na bandai ko lukana meka baton ba accent wana parce que pas surtout dans bangala trop nazo meka mo ba malik ne biso bangala baza mo ba complication mo boya langage dans la diction baza vraiment ma casté surtout mutu avant pena bande de l'école mingte baza mo pour ma diction ce qu'on a zaipé ko imiter bango mais nando ko kangote pole na zaipa papa jo nando meka na no ba rôle wana zaki ba taba saison 17 ans pe non mais ka ba rôle moko ya ba suku tena umeli non mais ka ma rôle ya ba suku ya bambala nando mekango je m'intéressais pas na ya biso ba mongo mais leur siko na eko sala fille ma Marie Jeanne Bololé c'est là où na mekaki moi accent wana ya ba mongo et banda epi mo simba to na sentir ngo batu pe ba sengi na sala ki effort pona ko kango na yesko na tule na oti Brazzaville tonalité à Brazzaville na jusqu'on a tonalité ba mongo e bana nimba moko ndi yango evandi donc lelo pour mona babiloko moni baba ni l'appétit vient en manger hein maître Simo Kabeya wetu donc allo bango l'appétit vient en manger donc au fur et à mesure nazo jouer tonalité wana babiloko pezo kota donc zo kola pe bato bazo pesanga par-ci par-là pour naza vraiment mongo du son et de l'eau parce qu'il y a d'autres personnes baba mongo te quoi ba saka tonalité na biso ouais. Ok, voilà. Tout ça exercice na maman Marie-Jeanne. Tozo kindinga na za mwana na yo leki na yo ngana ozwa role wana. Yosko o bandila biso salilo moko ya mama yenga. Osali pe lo moko tonalité na bango ya mama Lomboto. Après ti okitisi biso na Marie-Jeanne. Dada ya mpenza si qu'on a zone ngala fina miss ne ba menga siko sala ba miss na fia kitoko mama yenga siko tala miss je tumbo te ya dada penda mota ko le bampe zone ngabena koma le kwa mama menga maiza na ko le bampe lingina koma bele kwa mamenga te dada ya tika makambo wana maninga itango nazolo ba makambo na ngai tango nazolo ba makambo na ngai sikana boyi botanga nkombo na ngai mponga na za na ngula
nazana Angola tango tolekaka na boseki kuna biso bana mbandaka solo tozaka mpenza bato moko te yo tiko koloba tete ngai Lomboto naza boye. Napesi mama Lomboto mbote, napesi mama étoile, napesi donc wana ba grande sœur na linga mingi Raïssa, donc nettement votant, napesi bino ba mbote bino tout boza na Angola baikia, donc nani Aimé Mbaikia za awa to mononi kutu te tozalai na ye, donc bozala ki na ye. OK, d'accord, il faut na mona ya benga yenga na ndenga mki Marie-Jeanne Mwana loba na ngai eza tempo omoni oyo jo mona oyo aza mere moko boye aza na makambo na ye mpo ndenge mona ka Nicole Bisisa wana Nicole Bisisa aza na ya Félicien Yoko moye moto akabola bango iyalite oyo kokabola bango ndenge nini okokabola ibala tango ebandaka o basusu baloba o basusu batonga ye basusu bakana biso wana sika moye bokabola Nicole Bisisa na Félicien Yoko ezata lokola fondation malasa ya ministre Dienge moye bokabola yena na Sintombolo ezata bango nde basala makambo espe babo motema ezeli mukulu moye bokabola bango ezali tempo bazaelongo kore sele cimenté soudé. Voilà, c'est bien là Marie-Jeanne Bololé. Je sais que cette émission fait énormément plaisir na bato nyo so balinga data internationale et surtout bato nyo so balinga Marie-Jeanne Bololé. Marie-Jeanne Bololé. Ça t'arrive aussi de fois ça un jour ça groupe na yo le pas président Baptiste. Te wana vraiment non aussi ça coûte aussi sa question. Non, ça coûte aussi sa question on était parce que na linga ngote. Na yebisa même Natacha Singi maman na Aaron na Elias que na linga mambo ça ba groupe wana te. Ya solo te. Te na eza kutu pona bon normalement mona ngo ba utina ba éducation ba ngo libanda éducation libanda donc esimba te moi siko mutamta komo sa ba film poni kana sa groupe nde nazana uta ko sala film nanga mon village kalate mama Bernice Nzolani motema papa Charlie Nzolani binonde bato bo simba ki penda film ana donc au sentir ango au sentir penda film Marie-Jeanne Bololé premier film na sala yango bon est-ce que pour il faut qu'on a ça groupe apona de foot sur bambongo et où tu as simbata et simbata to luka tout ça makam susunga ce qu'on a luka na foot sur ba chaîne non na sala ba film na nga na sala groupe te Chanel Malonda ndeka lo ba nangati Marie-Jeanne ko sa groupe te na sa groupe te Chanel Malonda na sala ngote. Ok, merci beaucoup à Karine Yamado, mon ami de tous les jours, de tous les temps. Merci à Suzanne Dongala derrière la caméra pour le hommage. Merci à la grande équipe, Nouvelle Tendance, au travail en collaboration. Lionel, ça de tous les jours, de tous les temps. Abonnez-vous massivement sur Dada International TV. Abonnez-vous. International TV. Abonnez-vous massivement sur Dada International TV. Chaîne moko bien, chaîne moko zo plaire biso. Bino, bisotou, abonnez-vous massivement chez Dada International TV. Voilà, le message est vraiment passé. Marie-Jeanne, est-ce que au fan de rapper, ou regretter pour aller au salle théâtre? Oh, des fois il m'arrive, na regretter aller parce que net les lots qui na avant na ya awa, net au moins il pango to vandi. Ba chege ba ki a depuis tongo to tourner, ba déranger bisoter du matin au soir. Donc ba to moko bien toza na jolu donc ba mbibiso très kitoko na moi so coûte place de vendre des locataires mais mbibiso donc ba ta gentil ba na ça quoi mais place to uti kuna na ko tourner na Jorvi mais mama wana za mama mukolo mwana pesi biso ndako no bo jouer na bino mais mama wana ya bandiko finga ba tete mina salute ilunya malonge za wana donc a tomboki donc tozaki wana na ibakata abimi tobimi na ndako wana tokomo dona soni tokomi komi tuna est-ce que ndako basenga kité mais non to senga ki mais bato bazo bengala biso ça là vraiment passe et ça là passe donc muteme suka ki mais osani mo manquer muto respect zate mais en tout cas si to bima écoute ngana zongi soute po fakina si c'est la Jorvi film né après na ya awa mais ngabi bo lukanda comme ça pour benga biso. À part ça, Babilo nini o détestar na kata monde ati. Babilo ezebele neti boye. Eza ba site mususu o to boka mabanga te. Oh biso to lia kana mabanga. Siko to boka mabanga te.
cachet au ça comme même pas $200. Si on habite 200 c'est trop, mais quand même pas $100. Ce que tu bois comme bangate. Donc comme ba ini doté. Parce que gouvernement a besoin ba comme sur place wanate. To comme no place wanate que OK boy moi caché na yo mo loka malonga obi que non ata na bois quitter o tata sekelo so tata semoul non to comme non te. Mais yo peut so mbongo mo ya bien te amuke mais o lo ba ki to bois comme bangate mais c'est déplorable. Eza ma passe. Eza passe pour ba option na valeur te pona batumsu ya passe ya suka le susu au mona azondima yo boy me ya ndimi. Donc moni ata ya boy Marisa na longwa na to sana biso batu mususu. Donc eza na biso oh Marisa na muto wana te. Oh nga pe na opesa ye pa opesa te. Donc nesinga na okoma mama seka te mama seka pa okoma ngate. Ozomona siko. Donc eza pasi na bande na biso mo pe ba oboma biso. Oh to luka to bongisa to za pe na ba place baninga. To za na place baninga to luka to se débrouiller. Ceux qui oso commande ba pesa mo opportunité zo mbongo. Pour MSO ça filme Luka pour ces personnes ça peut filmer pour le lo bato bakota na site na ope basala ba otala pe pour 100 biso pe site na MSO pe matana ngote so bino site no taka grâce pas bato oui bato biso to boka kande bango ba sabonaka le lo pe so to boka bato na pete ba sabonete puis bato to boka ba kuto des tranches au moins bon ba lexi mabanga mais bango moko ba osenga so to boka bango mais ça passe net na minute na bike ya nga de ngo mama na ma de bo sala ke bien tonga bika okende Chine Dubai na boki ma libanga esali pe na biki Égypte dengo tenge na minso na Tanzanie donc na boake donc moi simo ya pembe ya bakusi pente tonda do sale bien Marisa no bominga zomo desa Marisa no zomo sanadini ngonjo ba Nadine et sale bien sikotangu yo boy Nadine ngonjo tindira ngeloko et alite Joanna Marie Joanna akotindira ngambongo te parce que ki kombo na ete champion Joujou aotinda ndeni nasika mbwanda otinda mbongo ndenge nini po ayoka kombo na yinda tinda mo eloko pese eloko jo eloko ti siko zo boya to pese eloko to ko jo eloko ndenge nini biso ba oyo mote metonda posa ko kabila mozangi ko kabani niye to apena ba charge na ndako siko mo ba oto akaba tuna solola na ba producteur na bino to solola na bango mais to ba scénariste na bino pe ba solola to solola nde to luka to solola po ko lukobo mabaninga te po yo gagner Luka pour ça l'intérêt général, que le ça a intérêt personnel te. Zala pe na place à baninga, souci pe à baninga, vous comprenez? Tala ka ba vie ngo to meni na kin oyo na ba passe na mambo belé boyebi kaka. Donc so luko limité biso ezamo passe. Merci beaucoup Marie-Jeanne Tozo qui est déjà presque na suka émission na biso. Marie-Jeanne Roumine pe na katamonda théâtre. Il o nini to ba bon souvenir nini aux anango, il o nini lingara na kata théâtre. Il o nini lingara na kata théâtre. Le lingara na kata théâtre vraiment ce gouvernement na biso batala ba sito yo basela biso atelo moko. Ata mo site mo boye keno banda ko to sali vraiment biso bata théâtre bakoya ka quartier na bango bakoya pe ba tourner na bango. Bazana bango à l'aise pour na bandaku oyo boyebi ke non semaine oyo groupe ko tourner tam so bana denda ku kuna bazana 3 ndaku bokepe boza à l'aise baseli biso te loko mo bona compte na biso bata théâtre na peut ministre oya ko yasika super ministre na nazali po te bina onte makamna ni vandité donc bo lukana bo bongisa makambu tango zana mo besu po soko rater début comme il passe hein. Donc barata débuté début yango tout le monde président Fati donc début yango bo lukana nous bo bongisi la artiste et comédien makamsus mon souvenir musu nazana ngo ya bien donc hein maman Olive na peso ba gros bisous donc maman ni mama ba mbote belé na bi qu'on est ensemble y a pas de souci donc ba gros bisous maman na bana na papa donc li bota mobimba papa dit de monter ma maman Natacha na yebi ke mona bossa bino ya te po toze longo po mutakufi azate. Merci beaucoup Marie-Jeanne. Toza na moi ya Max de na lobaki moi de la femme. Elo onini okoloba na basi nyonso o bazota la biso lelo. Basi ko bazota la biso lelo ni na ko retenir par rapport à émission o eleki lelo et puis par rapport à moi de Max. O za moi o basi to linga ki parité. Et ça la mapé. Ouais, tout le monde qui parité et ça la mapé. Les akaki to c'est prendre en charge et puis
comment dirais-je, tous en a conscience. Basi tous en a conscience, tout. Et ça qu'a été le bas au moins de la femme, et ça qu'a collé à l'ipouta ou bien, tout comment la femme égalité à l'homme, des histoires comme ça, non. Tout le capé, tout se prendre en charge, donc que le capé, que créer emploi. Mon esibiso tout ça peut ba fille à théâtre, ba à théâtre apé. Dès to vandi boé, ne singa na moi musala ngozo ki na ona kufa. Donc il faut le place au vandi. Qu'est-ce que je peux faire pour na lobby de façon que les lois na scène un peu théâtre té na bi que lo na mo boycott la ngambongo. Donc créer emploi. Moi ce qu'on vend à beauté du matin au soir. Pour oser la papa ça tout ça non. Donc émancipation go et ça passe. Et ça passe parce que barobengo lolombo maman barobengo lolombo moi ça lokoso moi ça lokoso mon peu moni bala PSPT yo pour résister bien non maman paye au bimisi pose attends mon peu bala sengi maman na minute on a appelé moi difficulté pour bimisi et ça la paye bien bala bengi peu manger nos zap na musala oui ça fait du bien ça quand du matin au soir aux andako nesinga bi que so yo na binatika musala théâtre c'est que tam na bali ça c'est tam na ça la faire na mobo mais il faut combiner comme ba faire na théâtre pour et ça la pebe donc basi to yeba to tika na no komi sambu ça ba modèle to mi sambu ça makasi wana ko ça de n'importe quoi donc to prendre notre conscience local bosso na lobaka to yeba komi na place akibo mwasi to à la portée de tout le monde te pour tout le monde ayeba kaka ndenge nini na kati no za ndenge nini na kwembo za ndenge nini non. Ata bato pe bana poto so ba comme déjà 4 5 6 7 8 9 10 na kombo na yo et ça peut pas si ba yo vendre là ba yo tanga yo pe muto za pe kuna so mbala théâtre ba si ba ibi déjà no fi na yaka pona ngaya kapona yamana yaka pona oma pona batisa pona boé donc ça peut pas si ba on ta ba vendre ba beta lisolo yo mwasi au sambo ba si poto yeba tous à la ferme to yeba ko sala nzoto na biso akibo mwasi. Tout ce qui est ça la pas pamba tous à la paix basi moko pe batali boza dur en esprit vous appelez dur en chair parce que la chair est faible mais yo moko mutunde au rendre ngo difficile de façon que olingo ko bi non na okoyate o résister pe devant mbongo pour résister parce que mbongo ya kanango kaka mutako l'action mbongo le ba sambusio o suka api mi ba mi to ba ba jeter ba sambusa pe basi. On n'a pas déjà publié yo mais lobby MC yo tindela ke bolumbo no pona jetem pona na au nom de l'amour mais lo ba sambusio to ye basiko e ba nanyo azolinganga so nanyo azolinganga te poto pesa bo mwasi na biso valeur donc femme congolaise face à femme moko ya valeur surtout mwasi à théâtre azala ka mwasi mote mutana OK pe pona Marie-Jeanne ndena mona Marie-Jeanne basa maboke to ifona kende dada dada mazabo yana ba lèvres kitoko on va comment comme ça Marie-Jeanne tu as de beaux lèvres sur des bêtes babenga ngoni soki ni bilo ba français la ka bo belle donc moi ba comme kumisa ba lèvres no comme kumisa misu no comme kumisa yo bi oui c'est que na kitoko te mibali ba batalokuta les corbeaux et les renards donc baza bongo tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Voilà, bis pas te vendre à moi bande de l'école bis pas te vendre à moi bande de l'école je comprends donc Isa Bongo Richard Bondo ndi nous kanate bon nga ba ibinga téléphone mususu batu nanga téléphone sorry na nyoko mi mo pona moni nzabe misalo yo na meka mona tasi na mo téléphone akala mesa nesneste yo mo ni kutunde la likutu donc te simbite donc fona luka so pe pile mususu injoignable Batu batali Marie-Jeanne téléphone baïbi ka téléphone lelo c'est la 13h baïbi ka téléphone vient nanga kaisi c'est Maleka la casse mon solon fumu roi Salomo Sitaluviluka original donc baïbi téléphone nana sukali kandolo Lina Mayombo donc maman Betty Fabela baïbi téléphone on paye à kilo wana ketch te wana Jaguar baby Jaguar non Jaguar elle qui ketch donc wana eza ketch te Jaguar. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Bonne fête de la femme à ma maman chérie. Mère Top Kilambo commence à la génération. Yena ba bébé ba dans l'hôpital. Ba kabaninga nae. Bonne fête à toi ma maman. Bonne fête à la grande famille Kanda Kanda.
Ah, Bafitou, Yabakanda Kanda, Monique, Fatou, Princilia, Mariam, Omba Chako, Feza, Itana Wosa Vandikona. Shadidi, Kompringa Moko, Kanda Kanda. Et Akabele, Basse Dele, Nangosan Bamso, Kopé sa dédicace. Bonne fête, Nangana, Meti Lotembe, donc anti-Barbara, moi Sambinga, veut dire le Mbingazor. Donc, na Cécilia Monaya. Manatino, donc bonne fête de la femme na Maya Deingo maman na Madebu na Fanta Bino so bonne fête de la femme et puis na maman Thérèse Musivila na Mabi Pemba na Mabibi maman na Deingo bonne fête na Bino na Nicole Bichicha ba Nicole na ba nièce nanga tout bonne fête et puis na Bosanité maman José Kaouz azara na Nairobi na Kenya donc on a mboka ya général de Fao et puis na Bosanité bonne fête nanga na mwasi moko ya kitoko a pembe wala tsaka bato Edith Jeannette Matouba hein donc bonne fête na yo et puis bonne fête na Karine Basonga bonne fête na Lele Alves Champs-Élysées mwasi ya pembe na Paris donc bino tout boza na Paris hein patience samangwa e bambote na bino et puis bonne fête de la femme na bosani susunani Nadia Bokwala Nadège Bokwala motema ya Pitunjolani bonne fête ya ba mama bino tout ba oboza yanga bonne fête na bino Rika motema ya Chris Mila donc on est ensemble mobimba donc bino tout bonne fête na bino na groupe ambiance bonne fête na bino aussi sur une nouvelle tendance. Continuez. Freddy Dos Santos. Freddy Dos Santos, donc, Freddy Dos Santos, on a ce qu'on a parlé à Bassi, na part on Bassi, donc, la Bosanité, donc, famille Makonda Mobimba, et puis na Moni Golfi Makonda, maman na Sylvie Confection, bonne fête na Bino, donc, Bino Sobolinga Maïjane Bolona, on a Bosanité, donc, na Zakaya Bino, Bouba Côté Ninga Rigarte, Chati Chanel Malonda, donc, bonne fête na Bino Nana Soukali vrai chéri banda loti lobby bonne fête de la femme femme nord ya Bernice Njolani bonne fête na biso nyonso et puis maman nanga mami Mili Bofala bonne fête Meti Zizi na Lotembe mwana moko Claudien Luzitu Kati Kiankula bonne fête na bino nyonso maman nyonso baza kombo na ebite awa na bonne fête na Jolu hein Jolu numéro combien Jolu septembre bonne fête maman Lucie bonne fête na yo et puis Lionel Sasa bonne fête et puis Nancy Moleka bonne fête na yo mais oui. Ok, merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Merci Nabino Nyon Sobotali Bisso partout dans le monde entier. Nous sommes sur Nouvelle Tendance Télévision. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous aussi. Biblos Mbinzi, bonne fête na yo. Biblos na raté penda Biblos Mbinzi. C'était bien là Marie-Jeanne Bololé. Donc ça fait plaisir. On a battu sur un théâtre. Karine Yamado. Bonne fête Karine Yamado. Attends moko. Na bossa. Bongana liputa. Au moninga du 1er mars au 31 ataka boy robe jupe liputa na ta pantalon te Karine Yamado yo bongana ngo po vendre sango pe na sima donc bonne fête Yamado. Voilà, merci beaucoup. Totelemi pour Danasuka. Merci à Si Jondonga là derrière la caméra. Hey Marie-Jeanne, bonne peut ko bimisaka valise. Bimisa val bona sani. Merci beaucoup à Nouvelle Tendance. Donc, moi, si moi, liputa, moi, biso kota na nyonso. Et moi de la famille au kamakala ba pantalon, ba kilote, non, là tapé jupe, liputa, robe, et tu as ti jupe bossa bien. Ngaku na préféré, na moi de la femme tango sa be mission là ba jupe, ba robe, ma puta pour ça bien. Jusqu'à ce que ba nini moi de la femme aussi là ozongeli na yo. Et ça pour me tababi que to là takati. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes sur Nouvelle Tendance Télévision. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous sur Dada International TV. Abonnez-vous sur Nouvelle Tendance. À toi, la chaîne Alain Dele. Alain Dele, oh, gros bisous. Alain Dele, rien n'a pas vu nanga, gros bisous.
Na seki po alende la soki ba vie hein. Na Marisa na lango na fête à Barcelone. Oh. Azoki ba vie hein. Ba kota pa na et. Ba le kota wa Karine Amado. Et pas chinois. Et pas afro. Afro, la nouvelle tendance. La nouvelle tendance c'était après mais donc alende le bambote na yo et puis dada donc là ta ba jupe mikolo yo na maputa ba robe. Donc et ça lobé parce que vrai chéri. Hein, vrai chéri donc. Merci. C'est ça la bongo. Tout ça Libo, merci beaucoup. Merci. OK, merci beaucoup à Jean Donga là derrière la caméra pour les images. Et merci à tous les abonnés des Nouvelles Tendances. Merci à tous les abonnés de Dada International TV, à Lionel Sassa, l'un des yeux prédicaires. Mes condoléances à la grande famille Mbunga. Merci à ma maman chérie, Mère Top Kilo, comment ça dans la génération. Merci beaucoup à Hans Louzolo, bientôt là, ma collègue Nzela, mon vieux. Merci beaucoup. Nous soutien à Binonion Sobol partout dans le monde entier. Nous sommes là. Toujours dans Nouvelle Tendance, émission La Couronne avec Dada International, la réserve de la presse. C'est ça Kambongo, Yamara Mokolo Morote, Maman Mokonzi, Bomisana. Mikolo Toke Kabo, Boko Mesana Nango. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro de cette émission. Bisous, bye.